Colonel Mimi soka alobi penza yaza teke o ba colonel yo bakota na ambulance akanya ambulance te aza pe colonel o teke o ya bagradi kaka te ye penza za colonel avec intelligence ya makasi ya likolo, fierté ya la police ya RDC, Colonel Mimi soka alobi alobaka penza kitoko, bien sûr ne bandeli na bikosanaki liboma, me lelo yo modele na ndimaka ye ayeye na ndenge moko ya osakana te. Alors, toujours, c'est la chose de tout ça. Parce que tu as raison, ils aura bien. Oyo kakoloba boko kotia makelele botia ka penski penyel makelele adima maboko pamba botia ki mami chibola makelele adima maboko pamba na botia ki mususu oyo nani ya Zawadi yeba asisa talo na nzela parquet akoma ina nite me makelele la réseau ezalaki bon mais akaka réseau esaka makelele te pour rien esaka makelele po ya aboutir na solution soki ya aboutir na solution parce que lelo yo omoni bato na botielaka makelele soki mpe simbi nango te bobosani ye aisoma mpo balukele po kaka même penyelo bato batiaki po lelo bato bazofingi ntongo midi pokwa na baraison akwa bon mosusu ezalaki na ndenge nango parce que il y a une situation oyo na kati nango totalaka intérêt supérieur ya mwana ntango intérêt emoko eza na kati mwana moko aza na kati mwana wana na kati ya histoire ya tata na mama na ye kote nyonso oyo akoyoka mabe ezali akoyina oyo asalaki moninga mabe par exemple ayoka mama na ye azosouffrir mpo papa na asalaki akosepela na papa na ye te ndenge moko ayokaki papa na ye lelo soki azosouffrir eza mpo mama na ye asalaki akosala nini akosepela mama te mais comme il était question moto azonga na badroit na ye soki azongi na badroit na ye mabe eza wapi azongi na badroit na ye soki afutami soki akoti na prison te to bagangeli na matoi ta osala susu mbala nsima mwako osala su likambo sikoyo estce ifale kozonga nde ifale kozonga kaka na chaîne mpona yo oloba likambo esalemi boye esalemi boye ce n'était pas nécessaire ce qui est important ntango bato bande kobelela bareseau ezalaki ke mwana wana azali boye azosouffrir fulani asali ye boye te mais ntango siko boyoki ke mwana yango oyo nde kosouffrir aleki soki oloba te c'est que posa na ye esali nini ekokisami babiso basolution ezwamaki basolution ngo ezwamaki mpo yo ozoki 30% na yo obomi moto na se to ndenge nini mpo lelo toyeba basolution ozoyebisa biso wana si on veut parler de 30%, même à Takuta, l'État s'est mis à Makambo, on a droit, on a droit proportionnel, ils ont 30%, ils ont même 10%, ce qu'on nous doit. Mais pour l'information, il y a Batunion surtout, la solution, on a des Ouamaki, et celle pour ça, en absence, pendant que moi j'étais déjà en Europe, Nazaki à Lyon, Nakindaki na réunion, on a Nakindaki, alors c'est par téléphone, mais dans une information qui est Makambouana et ceux qui ont la solution malgré qu'il y a une négociation par rapport à un montant, mais une solution il y a bien moi à zone n'a pas droit na ye mettre oh il y a sengela qui n'a pas besoin c'était à mon absence donc tout le monde a ma candidature pour le baquet qu'on a mis à moi je ne fais pas souvent de choses pour avoir intérêt dans la personnelle les devoirs au moussala na la police a pesangai ezali kozongi sa batu na droit na bango surtout basi surtout bana bazonga na droit na bango alors parmi ba droit on esenga ki mona na zonga ezaki te pour na ba intérêt na ngai ngana ozo ba intérêt ye mona ngo azali ye muto mukolo nsoto azali so ba ko kuta pe l'occasion soigner ba soigner na obi sabino soki ape azwaki mbongo wana ndenge nini et puis apesa kango epa ya nani. Mais je crois que ce qui est les amis, c'est parce que Zoaki Makabuna et Moko, à celle qui ont dengue Oyo, Basolo Yaki, et c'était à mon absence. Là, Zaki déjà na poto, tant Makambo était au salon. Mais vu que les gens Makambo, dès que ma soleil pas n'angai, na suite nango qui y a une solution. Et c'est on a bimité les problèmes les alités et si quand la raison va pas finir à tébongi pe tant de solution des comme comme on calme mais c'est l'histoire que les temps passe l'éponge. Ah mais bah tout ça va témité et l'eau voilà côté na bah témité quand ça va témité mais na niveau solution les amis so bah y bien on va ôter ma carte solution les amis
solution solution ezwami ezala mibale moto akofanda nie ndenge olobi tolandi kandi olobi soki moto avandi calme peut-être aganye peut-être bakangisi monoko un de deux ntango mosusu moko ezaki bagangi ya mwana ntuka tokoleka yango te passage obligé colonel mimi asalaki yango tolandaki ya mwana ntuka leli likambo ya jibe mpia na ndenge elekaki yo moto ozalaki na kati ya likambo yango lelo tozoyoka ebele toyoki kafuta kutu te parce que azalaki na barelation ezalaki boye biso olinga tokei na source toye na source epa colonel mimi likambo ya mwana ntuka tokomi wapi boye na mokolo aleli vraiment na ndenge likambo etiaki makelele makasi bokaki mwana azolela mpe boki mwana avandi nye balo bafutaki te bato balobi bongo barelation kaka babomi moto mwana na tika eza likambo eyaki soki eyaki mpo eluka solution comme je dis toujours aux gens nazoki bato ebele bazobenga ngai likambo oyo bokangi fulani te problème ezalaki ya kokanga fulani kaka te problème ezalaki ya kointerpele mpo mwana azonga na badroit na ye sikoyo soki mwana azongi na badroit na ye ntina nini ya kobeta so lisolo parce que soki omoni mwana azongi soki epa ya koloba c'est parce qu'il y a satisfaction so satisfaction eza te mais peut-être ti lelo mwana azokontinue na koloba soki mwana azongi koloba te c'est que solution moko ezwamaki oyo ezali na faveur ya mwana et c'est tout ce que les gens ont cherché yango nde mpe eloko biso mpe tosuetaki soki esalemi ndenge wana on n'a pas toza na motu moko bakobaka na ekolosu te mpo na yango donc sangi soki kimi ezali c'est parce qu'il y a eu solution nde esali ke kimi ezala mpe lisolo wana ebetama lisusu mi bakanga bato ebele tomona bile bokanga soki moto asali likambo azwi ye ake makala mais pourquoi na kana mais na kati ya kokanga toujours balobaka réparation soki réparation ezali parce que kokanga ezalaka yango nde kaka solution te réparation mpe eza parmi basolution na makala evomi bon toyebi ça dépend ya circonstance ya makambo ndenge eyelaki ya evoloko ezalaki soki ndenge ninga na yebi ya okuna mpe eza likambo ya koganye te na bango eza likambo ya koganye te ezalaki likambo ya koganye te eza likambo ya korevenir na badroit soki alors mwana azongi soki koloba te c'est parce que ya revenir na badroit na ye ezalaki likambo ya koganye te ezalaki match te mais ezalaki likambo ezali na toile yango na ezalaki mais ntango sikoyo mwana ngo azwi pourkui eye na toile bongo sikoyo efa zonga ya kozonga so ya toile soki sikoyo ezalaki ke na kati ya masolo ezalaki parce que il faut image etikala ya ye so azongi ye koloba ke nasalaki nini ke makambo nayebi kolela esimbi azonga bongo ya koloba na raison bacuka mboma ba 130 kilo bazolanda biso toza ebele ya Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait na kati ya Suisse wana bazolanda biso pena bacomprendre malamu kone mimi toyokaki yo moko ozwaki 30% biso totuna bongo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolidel, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, colonel Mimi ntango aya tolobaki aye koluka succès aye afulama. Bandeko lelo oyo soko tali ba policier ya basi tina ba bureau tina banini baza ebele na TikTok na ba réseaux sociaux mingi pe bazo kata danse elongo na biso eya nango mabe te kokata danse
biso bato mwendu tomesana koningisa loketo ye nango mabe te. Alors bandeko na nyonso wana babimi eloko nini baopia biso siko koleka colonel Mimi na kanisa bozomona bango na RDC babimi ebele bapolisier baza na TikTok na réseaux sociaux na baafrike du sud kutu babanda kobima banda kala bapolisier na monde entier tala eboke tolobelaka na Afrique baoyo baopesa makambo ya kitoko baza ya kokonte baoyo bazopesa divertissement donc bazosalaka makambo neti biso nga na kobenga yango makambo mabe te so moto azobina ne ya makambo mabe te atala titeni en plus bazobina bien nazoloba ya bana basi ya mibali bazobina mabe na munduki na kwiti na molangi tetete bakwita bongo na munduki ekokobeta pour rien soki elongwaki na sécurité po bato bazokanisaki akangi munduki asali boye te bandeko so par erreur amanipulaki munduki lisasi emataki likolo soki sécurité elongwe ndenge ezoningana bongo tongo ekokobouge ebeti lisasi pa lisasi ebimi bokanisa yango maseki te ate esalamaka pampamba te me bokeba baaksida bongo ezali ya basi nde wi soki azobina akozala na munduki na ye ya moke na mopanzi azobina so aza na oyo ya monene atuka mpe babinaka mpenza neti ya mibali te naokondane bango tokonte naosepela mpe nabona mpe mpa na bango nabona mpenza nga kutu kota colonel Mimi abloka ngai colonel Mimi Chou yo mpo blokaka bato bandeko bolo bozomonele wapi me na TikTok na bato bazotya na mpe na TikTok mosusu ya faux compte nakotaka natalaka ye natike ndenge apart kozala colonel boyebake ana beauté ana taille alors nga nakozangisa kosepelisa miso te papa robo sepelisa miso yawe bon bandeko affaire mwana nsoka ntango colonel Mimi alobi alors eya bongo bien sûr nayaki d'accord te modele banda okende mais modele ye alobi na comprendre eya bongo eza positive na ndenge akosakana te na ndenge colonel Mimi aclaircir makambo yango solution ya kitoko yango wana meilleure basolution na baka ya bongo na badire na basituation kaka ndenge alobeli alors oria kotya motu na boloko ovomie kopesa punition na poche oui kopesa mpenza punition na poche ayoka makambo na baka ya papa Voloko alobi ali koloba te po colonel wana mpe kende na baposition nango mpo esalamaki na miniti wana alors dommage de terrain mpe ya monene kutu eya nango te donc n'epoke wana kaka ndenge alobi ye pa ayelaki me baka wana eya na baka nango oyo nde eza très important baoyo nde balingi basala to bazosala tour oyo boyeba colonel Mimi eza wana kaka te mpo na kopesaka kafe na gato aza mpe wana te mpo na kopesa solution malamu oyo kosepela nango mpe kotya yo à l'aise te mpe wana mpo na kopesa solution oyo kosepela nango te okende kufela na boloko na makala ye te moto akoboma yo
mais so bakateli yo kuna 18 ans alors fo bakotikela biloko kolia kuna pena bata prison fo ozala gentil donc kuna nde bakoboma yo yango wana komeka na yo te komeka te mpo ye aza wana mpona koprotege banani les enfants aza wana mpona koluka basolution nini ya famille et puis ayebi mibeko très bien likola koyeba mibeko ayebi bavie sociale ya bato très bien à part koyeba bavie sociale ayebi bametrizaka comportement autrement dit philosophie humain ya biso bato nayebelango ndenge nini kasi ndenge alobaka kaka te modele alobaka ozomona azomaîtrise bacoin ya makambo tu bozotuna ye yo lobi nanga nini papa robo oazoba mendeni oyeba makambo zo oh bazoba bana makambo bayebaka pourquoi na école na bino basala repêchage baoyo basalaka repêchage basala yango na bato mayele na biso bazoba no awa oh bamotuna moko ezanga ntina na makolo ezanga motuna makolo motuna makolo ntina nde eza na ntina akotuna na ye limbisanga motuna no ya na ntina bandeko alors nalia bino minute nini na ntina kolia minute te nasokisi na ngai awa d'accord ciao du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa robolidel okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzamela ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.